Bandeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso tozali na pasi pe mawa ya ko présenter nos reportage oyo sur les obsèques ya papa Antoine Liambo Sita. Papa Antoine atiki biso ya solo papa belaki age pusanaki papa za papa ya bana ebele atiki libota munene bakoko pe bakokololo yango tokumisi nzambe mpona liwa ya papa tosengete molimo ya papa epema na kimia tozali awa elongo na tanki futa mpona kopresente bino baobsèque oyo toza bongo awa na hôpital du cinquantenaire wapi toye na morgue mpona lever du corps ekozala exposé awa pendant presque 1 heure du temps wapi esika cérémonie ya baobsèque ekosalama awa cérémonie nyonso soki esili bongo tosali lever toke na nécropole na ekuke ya papa ya suka totika ye na ekuke na ya suka yango toye kopresente ba sincère condoléance na libota mobimba ya papa Antoine Sita oyo atiki biso bana na ye bakoko na ye bandeko to mpe baninga na ye oyo nyonso ayebanaki na papa Antoine Liambo tika to présenter ba condoléance epai na ye bozala makasi lokola sœur na biso Sita kuna na sœur na biso Sandrine na Resi mpe bandeko mosusu baza na bafrance na bamboka mosusu bozala makasi nzambe nde apesaki nzambe nde azwi papa Antoine asali oyo akokaki kosala na se na moi oyo papa aboti abokoli atangisi asali mosala malamu papa azali moto ya kimia tokumisa kaka nkolo merci yesu masiya Nazareth ndenge apesaki biso papa Antoine mpe azwi ye tika molimo ya papa ekobana epema na kimia toze bongo na tanki futa tokoba reportage na biso ya lelo.
Bandeko Boboto, Bondeko, Nani Mokonzi, Nani Alongi Liwa, Sobekile Maboko. Bandeko Awa Tokokoba Mosala, Mwakoku, Pote Nanguya Yaye, Ase Kwisa Ndeko Abiso, Papa Liambo Sita Antoine akotisa yo molongo mwa basantu bisu mokengeli molamu ampata sikawa akumba yo mapeke bwa bileko mokonzi azala na bino tokotika ndeko ya biso o maboko mayo tozali na elike enene te yombo ya Kristu e mokonzi tokotondo botondi po ya malamu manso opesaki mosaleli wa yo tango azalaki na ino awa onse mana manso makolakisa biso bolingi bwa yo makolakisa mpe lisanga tokosangana onse tolendisa mitema na matiama yo tokobondela bongo mpo ya Kristo wana mei mokonzi wa biso obileko biso nseko amen. Tata wa biso Nzambe tata bokasi bonso oyo asekisi Kristu mwana wa ye obawa abikisa ndeko wa biso apesa bomoi bwa lubiko mokonzi ndima losa mawa oyo ndeko wa biso papa Antoine na batisimo azwaki bomoi bwa Nzambe mokonzi aingisa ye olisanga lya basantu tosambela mokonzi ndima losambo yoka biso mawa po ya ndeko wa biso papa Lita azalaki kokula kominyo esantu mbala na mbala mokonzi asekwisa ye omokolo masuka tosambela mokonzi ndi abandeko na bayebani basaleli biso malamu mokonzi azongisela bango mimalo sambo yoka biso mawa po ya bato banso bawei bazalaki na eliki ya kosekwa mokonzi ayamba bango omboka ya mwinda bamono elongi ya ye mokonzi ndimalo sambo yoka biso mawa po ya biso banso tosangani awa olosambo mokonzi asangisa biso lisusu obokonzi bwa ye bwa nkembo tosambela mokonzi ndima losambo yoka biso mawa mokonzi azala na bino
tosambela. E mokonzi oyoki losambo tosambeli po ya mosaleli wa yo Liambo Sita Antoine olongola masumu maye azwaki tango azalaki na ino awa onse tokobondela bongo nkombo ya Kristu mpona mei mokonzi wa biso obilengo binso nseko amen. Nkombo ya tata pe ya mwana pe Limo Santo. Nkombo ya tata pe ya mwana pe Limo Santo. Amen. Bandeko ndeko wa biso apema na boboto tokotondo nzambe. S'il vous plaît. Papa! Espace. Espace, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Poussani, Toza, je m'attends à vous la baliste. Vous s'apprêtez, Bataba fleur. Nazako benga bakoko so bazana ba fleur na bango bakoko nde bango babanda. Bakoko babanda na fleur na bango. Soko ezalite toleki. Bakoko bazana fleur te. Ba cameraman botika ba tout premier coup.
Ah papa, salut à moi papa. Ah papa, fais que ça va encore yo. Yango lali, arrête. Ah. Ya no que lo hace. Por lugar que siga que sea. Na ko bila makapo. Na ko bila kai. Na ko bila kai. Na ko bila kai. Kisha soyo. Ah, papa. Wana Akoko. Allez qu'on est posé à moi j'ai le faire. Madame Bilidi, Yépe Aeko Kunda Papa. Papa Léonard Moïse, Yépe Aeko Kunda Papa. Batava fleur, Basili, pour ça la raison funèbre. Batava fleur. Le ça il attend mon temps pour Pissali. Tika fleur, à rendre de hommage à mon papa. Et à représenter Banagnos. Ma fleur, ici. Papa André a rendre dernier hommage à nos connaïs. Moto à train. J'espère que celui-ci va tenir la vie dans le monde, comme ça tu vas lever corps. Dire parce que Moutouakei, c'est comme on dit souvent quand quelqu'un meurt, on dit que c'est une bonne personne. Donc il n'y a pas de commentaires à faire. Bateau, bah yebi, oh bah yebi, bah yebi. Je voulais juste vous dire une petite histoire et puis faire un petit programme pour la suite il y a matin. Donc tout ce qui nous a pour liwa et papa
notre papa qui est Antoine Liambosita. Je crois qu'il est né le 5 juin 1940. Donc jusqu'à aujourd'hui, il avait au moins 81 ans. Donc c'est un monsieur qui a beaucoup travaillé. Et il était cadre dans le budget. Il a aussi travaillé dans Coca-Cola pendant plus de 4 ans. C'est quelqu'un qui est parmi des pionniers. Il y a école de finance au Congo. Donc, dans l'école de finance au Banda, Bangonde va parmi les pionniers, il y a école de finance au Congo. Donc, c'est pas quelqu'un qui a rien fait dans Mboka Hall. Donc, il avait 10 enfants. Azana Bana 10. Et à Belaki, maladie ézoguière avec l'âge aussi, qui a fait que tous Alana étaient les lots Katsinabiso. Donc, si je veux vous dire encore une autre chose, ça dit que la suite de notre vie dans la nécropole, donc Mouto Nyo la possibilité, moyen de transport, il peut nous accompagner, ça sera une bonne chose aussi. Et au bazar à moyenneté, et puis ils ne sont pas disponibles pour aller là-bas. Donc ils peuvent nous rejoindre pour un bain de consolation dans la résidence familiale. Au Ezan Avenue, Capella numéro 58. Je répète, Capella numéro 58, dans le quartier Yolo Nord, dans la commune à Kalam. Voilà, pour plus de précision, comme il a dit, Université Capella. Donc vous prenez l'université, vous arrivez là-bas, vous demandez le numéro 58. Juste là, vous allez voir les gens et vous nous attendez là-bas, plus au des cimetières, tant aux zones à tout pour un bain de consolation. Une fois de plus, il n'y en a pas beaucoup de dire. C'est-à-dire que nous vous remercions beaucoup pour votre présence ici. Et ça est vraiment très gentil de votre part. Et je vous remercie beaucoup. Merci. Nzoto ya mowe ebimi ekoti na corbillard tobandi kolanda corbillard malembe botombola encore
Bana bongaka likamba bonga affection ya baboti na yebindenge zalakate nani yako dolotenga na bolenge na se retrouva na balabala c'est pona koza baboti bandelia pasiranga makenda bakufa tikala na susi na motema kozanga babotio mokili yango delikama makenda bakufa tikala na susi na motema kozanga babotio mokili yango delikama. Ne me pousse pas les orphelins, kasi ya lelo ekomi mbongwana basi mawasiri na mitima ya bato na mokili mpona nino kolelo mfeme bato bakangi matoi baboyoyoka orphelin ya komi ndoki pua eske kozanga baboti ekoma sije ya mokeri tonasala lisumu mpona kofela baboti ngai kasi nanga nani ayoka lera motema nanga nani atala mama na bana Botina banana babana banana babana banana basinanga nani ayakae lera motema nanga nani atala atapande kwa baboti na
singa nde mokoko nani akokonsolenga na douleur oyo bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili ya bondelikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili ya bondelikama ikama mesanaka na karese na yo mama omesanaki na karaktere nanga mwana na yo uta yokenda na bungisa esengo ya la vie panda okenda na koma voile affection ozalaki opesanga na kozwango painini tikala kaka na basusi na loboko se na leta kota wapi akoki kokonsolenga na douleur oyo oki okoyokata kolela anyasunga tulera motema nani akoyokamo natikali stupéfait natikali lokola kadavre mbome na kati ya sepikre nani akosongisa sourire nelongi nanga orphelin nakoma méprisable nakoma affligé basi nanga nani azale lera motema nani ayoka Ma combien l'obus ne me presse pas les enfants là. Asi alelo e komi mbona. Asi Masirina bitima ya bato mukiriponyo. Kumbe l'ofele bato bakangi matoi baboyo yokae. Ofele ya komi ndoki koma sujet ya mokeri wanasala lisumu mpona kufela baboti ngayo asinanga nani ayoka lera motema nani atala olela nanga ofele afflige nani ayoka natikala isolé abandonné de laisser nani akoki kokonsole motema nanga. Ben voilà, bomoni ndenge nini tozalaki na hôpital du cinquantenaire kuna wapi levé accord ya papa Site Antoine esalamaki bongo sika tokomi awa na nécropole entre terre et ciel wapi sika inhumation ekosalama ekoki asuka ya papa Antoine ekozala awa toza elonga na tangi futa tozokoba reportage na psia lelo to rendre papa Antoine ba hommage mérité papa saki ya mingi je pense bokaki moi liloba balobaki kuna na cinquantenaire papa saki ya mingi azaki papa moko un vaillant soldat papa oyo azaki ko travailler dur azaki ko réfléchir bon azaki ko tindika pe bat na musala
tokumisa Nzambe pamba te yende apesaki biso papa Antoine yende azwi toze longa na ta kifuta awa na nécropole tokoba Sanga babotio na mokili ya monde likama bakenda bakufa natikala na susi na motema kosanga babotio na mokili ya monde likama bientôt sur les manches affligés. Merci Fondation Rabbi Mavinga. J'en profite, Yako Essa, merci beaucoup à l'équipe qui accompagne Bisso, Nakin Acoustique, Coco Dema na caméra, Lodi Gonda, merci beaucoup mon frère, ingénieur Ladi, merci beaucoup, ingénieur Papi, merci beaucoup maestro. On cite Antoine par cette citation. La mort est la seule certitude plutôt que de la craindre. Elle doit être la boussole qui nous indique que nous devons vivre de manière à laisser une empreinte sur la terre sans délai. Fin de citation. Chères familles, chers parents et amis, c'est par cette citation du Père André Marie, extraite de son poème Vivre et croire, que nous pouvons aujourd'hui affirmer et accepter que la vie contient la mort et que la mort contient la vie. C'est savoir au plus profond de soi qu'en fait, rien ne meurt jamais. Tel est le cas de Papa Liambo Sita Antoine, que nous accompagnons ce jour dans son dernier voyage sans retour ici à la nécropole de Kinshasa, notre patrimoine mémorial commun. Des pages de son livre de vie qu'il vient de fermer aujourd'hui, on lira pour les générations futures que Papa Antoine est descendant de la lignée parentale Baza et Kundi, originaire du secteur de la mer territoire de Mwanda, où il naquit le mercredi 5 juin 1940, le tout dans la belle province maritime du Congo central. Et voilà, il s'en va aujourd'hui dans la félicité éternelle, rejoindre tous ceux qui l'ont précédé au terme des rangs desquels sa défunte épouse, en nous quittant inopinément le vendredi 18 juin 2021 ici à Kinshasa, l'un de ses terres natales, à un âge honorable de 81 ans. Laissant derrière lui enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, tous éplorés et désemparés face à cette disparition, lesquels devront apprendre à surmonter les aléas de la vie sans la main séculière de Papa Antoine. Son expérience, son amour et son savoir-faire, le Papa Antoine était retraité du ministère du budget après 41 ans de bons et loyaux services. Une brillante carrière unanimement reconnue par sa hiérarchie ainsi que par ses collègues jusqu'à son accession à la retraite bien méritée. Et généreux, sympathique, plein d'amour et de bonté, il prenait toujours au sien de vivre accompli. Surtout si l'on se remémore une des sagesses africaines, à savoir les noms des citations, une citation des Malinké du Sénégal. Et ces chères familles, rassurées par les affirmants chrétiens catholiques, car à cet instant, Papa Antoine vient de changer d'adresse et de commune. Désormais, il reposera ici à la nécropole de Kinshasa, dans quoi que vous le pourrez, rendre visite à la dernière demeure de Papa Antoine, où la mémoire et les respects qui lui sont dus au corps physique de Papa Antoine. Nous allons à présent prendre congé de lui, tout en lui disant à l'unisson au revoir, avec des mots simples empruntés à la langue chère à ses ancêtres, celle qui gouvernera ses premiers pas et caressa ses rêves en France, comme on dit du côté de la mer Ankiboyo. Dans le terrain de l'élire, et nous excusons déjà pour la prononciation linguistique, nous disons Papa Antoine, Wenda Bouboté. Je vous remercie. Merci, chère famille, pour votre coopération. Je vous invite maintenant à bien vouloir vous lever et tout au long de la route, prière déjeuner dans les bacs bleus qui sont devant vous.
les bouteilles vides, car à la cité de nos chers disparus, il n'y a pas de bac de poubelle pour les recueillir. Passez bien les temps de votre deuil et reprenez confiance à la vie. Merci Fondation Rabbi Mavinga. J'en profite, Yako Essa, merci beaucoup na l'équipe qui accompagne l'émission, la King Acoustique, Coco Dema na caméra, Lodi Gonda. Merci beaucoup mon frère. Ingénieur Ladi, merci beaucoup. Ingénieur Papi, merci beaucoup maestro. Et bien voilà, nous sommes toujours qui pour une animation à Papa Antoine, pour quelques témoignages de Papa Antoine. Comment vous allez? Je sais comment va Papa Antoine. Très ému, très ému. Pour moi, c'est triste d'avoir perdu mon grand frère. Pour moi, c'est un grand frère à moi. C'est son fils qui a marié mon fils, ma fille. Donc je suis vraiment triste, mais je ne peux pas dire en plus, je veux seulement savoir que là où il est parti, précédé, qu'il s'en aille en paix et Dieu soit loué. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, Zendé, papa Antoine. Vraiment c'est triste, parle un peu plus la façon dont nous allons attendre d'abord. Papa Antoine. Papa Zende ni moi témoignage. Si bana nini busitu bao bali banda bali matanga te kolela msika pasi. Ita pasi, debi de la pasi, on peut tout compatir na bango. De la pasi, on peut donner ici là. Je suis vraiment papa mon malade. D'accord. Bonjour, mes condoléances. Pourquoi Baksani? Ces kaka Nzambe a fortifié biso totikali toyebi ke totikali bana Nzambe apesa kaka makasi. Merci. Merci.
Je prends ça pour mes enfants. Que les fleurs dans la chaîne de revoir, pas les fleurs en place ni les vieilles habits. C'est pour la conservation du cercueil et de son corps. Alors les travaux là-dedans, c'est la conservation des travaux, comme vous voyez derrière moi, ça prendra au moins 45 minutes. Nous demandons à la famille de disponibiliser 1 ou 2 témoins qui assisteront aux travaux. Et pas contraire, faites confiance à Négophore, c'est-à-dire vous rentrez et revenir demain ou les lendemain pour voir comment ils ont fait. Les flux sont sacrifiés et ils sont sacrifiés. Pour soulever quoi? Soulever. Voilà, vous avez la parole. Merci beaucoup. Nasengi tobatela kimia. Bible ezolobete, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour vivre, il y a un temps aussi pour mourir. Celui qui n'a pas vie ne peut pas mourir. Esengeli na biso to vivre na simande liwa ya. Lelo eza mokolo ya papa Antoine. Lobi ekozala ya ngai na yo. Toye kotika ye na dernière demeure na ye. Oui, tokoki kolela. Libote koki kozala na pasi. Badendi bomo ya seko. Oyo Kristo ayaki kopesa biso. Ami bonzaki mbeka pona biso. Yango tomi dengela malamu wete mokola suka tozala pe na buku ya bomo. Amen. Nabanzi ete ebele akoloba ezali te. Tokobondela kotika molimo ya papa. Kasi moto moko te akoki kosilisa pota oyo. Biso baetoke kotala bango. Tomoni bango me tokozwa esika na bango te. Toko remplacer papa Antoine te. Kasi eza na mutu moko akonsolaka mitema. Eza na mutu moko apesaka kimia. Eza na mutu moko ayaka kobande baple eza Yesu. Totika pe liboto na maboko na Nzambe. Ete Nzambe azitikala tata na bango. Po yembe azali père ya ba orphelin.
tokangi miso na biso tobondela ozali nzambe oleki likolo na nyonso mokolo ya lelo nkolo oyo 81 ans lelo azali kozonga ndenge makomi elobi ete toyaki na mabele tokozonga na mabele nkolo na bomoi nasengi ete molimo na epema na kimia biso baye nyonso toyaki na esika oyo tika ete nkolo ezala enseignement un jour tokose retrouve na esika na biso moko tokoza na moto akoya kovisite biso te tokoza na moto akobetela lisolo te nango esengeli totambola na boyengebe na liboso na yo natiki libota oyo ezoki lelo nkolo nayebi ete yo nde mobondisi ya mabota bondisa libota oyo yo nde tata ya bana bakufeli baboti lelo bazangi lisusu tata ndenge bazangaki mama zala nzambe na bango konsole mitema na bango nasengi ete yo osangisaka otia unité kati na bango oyo nyonso akoya na division akutana na yo na nzela na ye tika ete bozongi na biso ezala na maboko na yo na kombo ya Kristo Jésus tobondeli tolobi amen. Tobeteli likolo maboko. Bon, ça va nous ok. Otikilenga mokumba ya baleki na sima. Otikilenga sanyo na mema mokumba ite. Ezala buti ezala mo isiki ok. Talaka sima siko tikingai na liboto yo tiki. Ozala na biso noko otika biso na kimia bana basala tozala bien ensemble unis biso nyonso. Boyokaniza na kate libota iloko na sengi yo siki yo kei na mama ukutani na mama yebisa mama bozala isika ndenge bino bobimisaki biso na mokili ini mibale bozala ensemble opesa biso nguya tos te bolingo nde ezala na kate liboto yo tiki isiloko nga na sengi nga neve na yo ini mibale na mama tia biso bolingo na kate liboto yo tiki kende bobo nako. Au revoir papa. On a déposé la même parcelle. J'ai beaucoup bénéficié de ces conseils. Vers ces 3 dernières années, on était souvent ensemble. J'étais un enfant qui appréciait beaucoup. Il m'approchait à tout moment qu'il y a un problème. On parlait beaucoup. Beaucoup de souvenirs de lui, j'ai bénéficié de sa sagesse et de son expérience.
ce qui m'a vraiment aidé. Qu'est-ce que vous allez dire aux enfants qui ne sont pas ici, aussi qu'on frère, qui sont à l'étranger? Oui, pour les enfants qui ne sont pas ici, je leur souhaite bonne confiance. Je leur demande d'être courageux. C'est ça le chemin de la vie. Il n'y a que Dieu qui peut nous consoler, que Dieu les console, qu'ils restent calmes, restent sereins, qu'ils soient toujours unis. Et Dieu va les assister. Merci beaucoup. Devant notre papa, je ne sais pas s'il sera Dieu. Et bonjour papa, mes condoléances. Et je crois qu'il va dire à moi quand même, c'est une façon de pleurer notre papa. Bonjour, mes condoléances. Vous êtes l'un des fils du papa Antoine qui nous a laissé. D'abord, comment vous avez eu la nouvelle de sa mort? Je ne suis pas prêt de se dire. Voilà, comprenez, c'est triste, ça fait mal. Le papa est parti, papa Antoine était un frère pour nous. Il est parti, on demande grâce à Dieu. On dit merci à Jésus-Christ de Nazareth pour nous avoir donné papa Antoine. Il nous a bâti tout le temps après les péchés de ma vie. Est-ce que la terre de nos ancêtres nous soit tendre et douce? Je dis merci à toute la famille ainsi qu'à Nathan qui est derrière la caméra, Gauthier qui est le montage, tous les fans de Kilongo TV. Merci à vous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro.